Nzambe ya bomo epe ya solo apambola bino banso na kombo ya mwana wa ye Yesu Christ oyo azali médiateur entre ye Nzambe mokeli na biso bato. Boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu liloba ya Nzambe elobi nini. Ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Na zali ko sepela pe ko kumisa Nzambe mokeli po ete apesi ngai lelo libaku linene mpona koka kosolola na bino sango oyo ye Nzambe alingi ete bato banso na mokili bayeba. Sango wana ezali mpona yo ndeko mwasi mpe ndeko mobali. Ezali sango ya sika te. Sango yango ezali nini? Sango oyo Nzambe mokili alingi ke yo ndeko mwasi yo ndeko mobali oyeba ezali nini? Ezali sango ya kala te, pardon, ya sika te, kasi ezali sango oyo eza na kati ya liloba ya ye oyo biso na bino ngai na bino tokotala yango tout de suite na kati ya liloba ya Nzambe. Lokola tozali na mobu mwa sika, tozali na ebandeli, tolingi ete tokundelela bino, to rappele bino, toyebisa bino message ya Nzambe po ete boka koconsidere ba réponse na ba mituna tokotuna awa boye. Tozali na mituna 12. Yo ndeko mwasi ndeko mobali, devoir na yo awa ose ezali nini? Ntango Nzambe atie yo na se, mpo na yo devoir na yo ezali nini? Mutuna 2. Mobeko eleki ba mibeko miso na liloba Nzambe ezali nini? Ya 3. Ntango moto abi alingaka Nzambe, bolingo Nzambe ezali nini? Ya 4. Nani olingi o adore, okumisa? Olingi okumisa Nzambe oyo ya solo to Nzambe alokuta? Motuna ya 5. Banani bazali babondeli ya solo ya Nzambe pe ya solo? Banani baza ba vrai adorateur ya solo vrai Dieu? Motuna ya motoba. Mokano ya Nzambe oyo ya solo mpona bato banso ezali nini? Motuna ya 7. Est-ce que oyebi nzela oyo se moko ezomema bato epa tata Nzambe wakela likolo na se? Motuna ya 8. Eloko nini se moko moto esengeli andima mpo azwa lobiko mpe azala na nzela oyo ezomema bato epa ya Nzambe oyo se moko ya solo? Motuna ya 9. Bakondition 2 oyo esengeli moto aremplir po ete akoka kobika mpe azwa nguya, azwa elimu esantu, azwa bomo ya seko. Motuna ya 10. Sekele ya etamboli na bato ya na Nzambe, pardon, sekele ya etamboli ya bato na Nzambe ezali nini? Motuna oyo ya 11. Yo okofe connaître ba besoin na yo epa ya nani? Epa ya Nzambe mokeli to epa ya mwana wa Yesu Kristo? Motuna ya 12. Yo okopesa confiance na epa ya nani? Epa ya Nzambe mokeli to epa ya bato? Ngai na kosenga na bino bobomba ba réponse oyo tokopesa awa na ba mituna miye, bobomba ba biyano wana mpona bénédiction na bino moko mpe mpona bénédiction ya mabota ma bino. Tobandi sikoyo na motuna oyo ya yambo to elobi nini? Elobi nawota yoloba na bino na ebandeli yake tozali nano na ebandeli ya mobu mwa sika. Eloko nini esengeli yo ndeko mwasi ndeko mobali obomba na motema mwa yo? Quel est le devoir de tout homme ou de toute femme sur cette terre? Devoir na yo ndeko mwasi ndeko mobali awa ose ezali nini? Esengeli koyeba. Ata oyebaka te, mais il faut oyeba ke ezali volonté ya Nzambe koyeba devoir na yo. Devoir yango ekomami na kati ya na buku ya Ecclésiaste chapitre 12 na verset 13, abi toyoka suka ya discours banga Nzambe mpe bomba mibeko ya ye, wana nde ezali eloko moto
esengeli asala kobanga nzambe awa ezali ko respecte ye kokumisa ye kolinga ye moto azolinga nzambe ya solo azali moto azorespecte nzambe aza moto oyo akumisaka nzambe aza moto alingaka nzambe moto azobomba mibeko ya nzambe kobomba mibeko ya nzambe awa ezali kobomba lokani babombaka trésor eloko ya talo tobombi kobomba yango jalousement. Cela c'est que doit faire tout homme ou toute femme devoir non ndeko mwasi ndeko mobali yango wana toleki na motuna oyo elandi ya mibale elobi nini quel est le plus grand commandement de la loi mobeko nini eleki bamibeko miso na kati ya liloba ya nzambe Jésus-Christ apesaka yano na question wana bokotanga Matthieu chapitre 22 verset 36 à 38 et Marc 12 verset 30. Réponse batunaki mutuna mais Jésus-Christ apesi yano na verset 37 okolinga Jésus-Christ azongise yano abi okolinga mokonzi nzambe na ona motema mwayo mobimba na molimo mwayo mobimba na makanisi mayo manso pe na bokasi bwayo bonso force na bokasi wana ewuti na na Marc 12 verset 30 wana nde ezali mobeko ya liboso pe ya monene koleka wana nde ezali le plus grand commandement de la parole de Dieu eza kolinga nzambe na motema mwayo mobimba na motema na molimo mwayo mobimba na makanisi mayo manso pe na bokasi bwayo bonso. Alors, quel est le premier et le plus grand péché que motakola sala? C'est quoi ça le contraire? Koyina nzambe, kolinga ndelo comme susu koleka nzambe. C'est pourquoi la parole de Dieu l'obito tolinga toujours nzambe. Verset disons que mutuna ya misato ezali nini? Mutuna ya misato quand soki moto alingi nzambe eloko nini esengi asala soko moto azolobaki alingi nzambe esengi asala nini? En d'autres termes, à quoi consiste l'amour de Dieu? Bato baloba bolingo nzambe bolingo nzambe ezali eloko nini? Ezali bato mi balobaka yango tomona tuuti komona kolinga devoir ya moto moko na moko na kati ya liloba nzambe devoir ya mwasi to mobali eza kobanga nzambe mpe kobomba mibeko mia ye mobeko eleki ba mibeko miso na liloba nzambe eza kolinga nzambe mokonzi na yo mokonzi na nzambe na motema mwa mobimba na molimo mwa yo mobimba na makanisi mayo manso mpe na bokasi bwa yo bonso. Alors soki moto abe alingaka nzambe eloko esengi asala yano eza na 1 Jean chapitre 5 verset 3 po ete bolingo ya nzambe ezokonsiste ya nini? Ezokonsiste ya kobomba mibeko ya nzambe et mibeko ya nzambe ezali pénible te, ils ne sont pas écrasants. Bacommandement ya nzambe solo ezali vérité ndenge komami na psaume 119 verset 151. Tous les commandements de Dieu sont justes. Et komami na psaume 119 verset 172. Voilà. Soki yo olingaka nzambe ya solo nzambe ya kela likolo na se na biloko biso esengeli obomba jalousement mibeko mia ye e mibeko mia nzambe eza kilo te. C'est très important koyeba yango. Tokoleka sikoyo na motuna ya mine. Na motuna ya mine elobi nini? Na motuna ya mine qui voulez-vous adorer? Nani olingo kumisa? Olingi nzambe ya solo to nzambe ya lokuta. Yano tokomona kati ya liloba nzambe. Awa Zabulu akenda ye kotente Jésus-Christ ake komeka ye nzambe bamekaka ye te. Zabulu ako komeka nzambe te eza impossible. Nzambe pe amekaka bato te. Mais Jésus-Christ azaki motu. Zabulu akenda ye komeka ye
Zabulu asengi na Jésus-Christ afukama pe akumisa ye. Akopesa nyonso alakisaki ye. Kasi Yesu Kristu azongisi ye yano. Na verset 10, Yesu Kristu alobi na Zabulu, retire-toi Satan, po ete komami. Okokumisa bobele mokonzi nzambe na yo, pe obele ye se moko nde okoservir. Voilà. Jésus-Christ alobi te na Zabulu, yo ko adore ngai? Non. Azo nzambe, tata, mokonzi na tata, nzambe, yoko servir ye moko, ye se moko yende oko adoré. Voilà. Réponse de Jésus-Christ à Pessi, na Zabulu. Donc, nous devons adorer le vrai Dieu. Et d'ailleurs, dans Exode, Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'à verset 6, beaucoup de monde appelle Komamiwana. Mais dans verset 3, Nzambe alobi que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face au cause d'Abanzambe Mosuri Boson en Haïti. Oko Nzambe apekisime ko sa ba image taillée na biloko ils ont représenté makambo za kuna na likolo za na se ya mai no surtout Nzambe apekisi oko kumisa oko fukamela te ba bikeko bina oko servi pe bango te po Nzambe azali abe aza jaloux azoko punir iniquité ya ba tata likolo ya bana jusqu'à 3e et 4e génération aba bazoko yinae ko yina Nzambe za ko adorer le faux Dieu. Et Nzambe asaka miséricorde jusqu'à 1000 générations na bao balingaka ye pe bazobomba mibeko miaye. Alors tout tia Nzambe, tout tia banzambe mususu liboso ya vrai Dieu te. Ye Nzambe se moko ya solo aza toujours na première position na bombe na biso ya mokolo na mokolo. Toleki na mutuna ya mitano. Elobi nini na 5e question. Cinquième question, qui sont les vrais adorateurs du seul vrai Dieu? Banane bazaba vrai adorateur en Zambie à solo. Les contraires à mot vrai, ali faux. Donc, dans quatre kilo, tu as deux sortes d'adorateurs, vrai et faux. Alors, yo za côté ni, za côté vrai adorateur, to za côté faux adorateur. Pour répondre à la question, qui sont les vrais adorateurs, tout le temps, Jésus-Christ, moi si, Ouazaki n'a pris la femme samaritaine, dans Jean 4, versets 23 et 24. Les réseaux, il y a ici déjà comment adorateur et solo, les vrais adorateurs, kumisa tata na elimu pe na bosolo, pour être tata à lukakaba, to kumisa ka elo lengeluna. Jésus-Christ, la femme samaritaine, vrai adorateur, adorer ngai Jésus na esprit na vérité. Non. Jésus-Christ, vrai adorateur, adorer nani? Adorer tata na elimu pe na vérité. Verset 24. Nzambe aza elimu. Jésus-Christ azaki mutu. Azoloba na la femme samaritaine pas azaki mutu. Alobi na nzambe aza elimu. Nzambe aza uniquement elimu. Achangeaka te. Aza pe mona ya mutu te. Alobi nzambe aza elimu et il faut ezali obligation que oyo bazo kumisa ye tata bakumisa ye na elimu pe na bosolo. Donc, vrai adorateur, kumisa katata na elimu pe na bosolo. Alors, ndenge nini yo kumisa ye, kumisa tata nzambe na elimu. Kumisa tata nzambe na elimu na bolobaka na bakota ya sika en parlant en langue. La seule et unique manifestation ezo lingisa moto. Akumisa nzambe tata na elimu eza bobel ko parler en langue. Soki yo botama asika ozana elimu esantu ozana capacité ya coopérer 9 manifestations du Saint-Esprit moko pe ya liboso ya yambo eza fondation pe ezokumisa tata ezali ko parler en langue koloba na bakota ya sika ezali disponible. Motuna oyelandi elobi nini? Quelle est la volonté du seul vrai Dieu pour tous les hommes? Mokano ya nzambe ya solo pona bato banso ezali nini? Nzambe alingi nini? Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4,
wana ezali malamu mpe kitoko liboso ya Nzambe oyo azali bombikisi na biso oyo alingi ete bato banso babika esili wana te. Bato mingi basukaka na bango wana babiki mpe basuki wana te. Nzambe alingi kaka teke bato babika, mais alobi baparvenir na boyebi ya verite. Soki yo obiki kosuka kaka wana te, mais esengeli okontinue koyekola liloba Nzambe okoma na boyebi ya bosolo verite. Liloba Nzambe eza verite, eza bosolo. Jésus-Christ eza verite. Nzambe alingi kaka teke bato baza sauvé, mais parvenir à connaissance ya verite. Eza mokani ya Nzambe ya solo ke bato banso sans exception babikisama, mais pe parvenir na connaissance ya boyebi. Parvenir, c'est un verbe, hein? Et un verbe ezo comporter toujours l'idée à action, c'est-à-dire il faut agir. Donc bato esengeli bazwa ba action appropriée pour parvenir na connaissance ya vérité. L'une de ces actions appropriées eza étude to koyekola liloba ya Nzambe. Jésus-Christ ayekolaka liloba Nzambe, hein? Yango nazaki capable à confronter diable tant au diable azo tenter alobi mbala, il est écrit, yonanga esengeli peto sa ndenge moko to yekola liloba ya Nzambe po ete elingisa biso to parvenir na connaissance ya vérité, parce que ezali mokano ya Nzambe po ete bato baso babika pe parvenir bakoma na boyebi ya bosolo. Motuna oyo elandi elobi nini? Totala yango. Motuna elandi elobi boye. Connaissez-vous l'unique voie qui mène à Dieu le Créateur? Est-ce que oyebi nzela ose moko ezomema bato epai ya tata? Jésus-Christ ayanola na motuna mono. Aloba na Jean chapitre 14 verset 6 na Thomas. Po Thomas na tuna motuna alobi na Thomas nga nazali nzela. Nazali vérité bosolo pe bomoi. Moto moko ta okokende epai ya tata bobele epa koleka epai na ngai. Moto moko te. Eza teke oleka na kanala prophète moko bondo kene pa Nzambe. To kene na kanala Marie to non. L'unique chemin, l'unique. Eza te moko ya banzela. L'unique chemin qui mène au Père. Eza Jésus-Christ. Parce que ça otali na Acte chapitre 4. Bokotanga verset 8 à 12. Mais bokotanga na verset 10 elobi que boyeba bino banso peuple ya Israel so bayeba ke eza na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth obino bobakaki na kuruse eke Nzambe asekwisi na bawa ezali na kombo na ye nde moto oyo atelemi na bokolongono ya nzoto liboso na bino. Na verset 12 alobi il n'y a nuit de salut libiki mosusu ezali te na kombo mosusu parce que na mokili mobimba oyo tozali awa na sous le ciel kombo mosusu epesami te po ete elingisa bato babika. Donc bato bakobika bobele na kombo se moko ya Jésus-Christ. Kobika yango dans quel sens? Na kombo yango na bondimaka ke Nzambe asekwisi na bawa. Nde ozwi lobiko. Question oyo elandi elobi nini? Eloko nini se moko moto esengeli andima po azwa lobiko pe azala na nzela wana ezomema epa tata ya solo? Ezali motuna. Mais yano ezali na Romain. Na Romain, disons, na tokende na liboso na Marc. Eloko si moko. Esengeli moto andima. Na Romain, pardon, je disais Marc. Ah, wana Marc chapitre 16. Jésus-Christ asekwi na bawa. Nzoto na asekwa avant matao likolo Nzambe atombole likolo azopesa ba instruction na bayekoli baye. Alobi na bango na verset 16, disons verset 15 pardon. Alobi na bango bokende na mokili mobimba boteya sango elamu na ekelamu nyonso. Donc à toute la création. Wana Jésus-Christ azoloba na bango. Tout le monde, ça comprend tout le monde. Ça comprend où vous êtes en train de m'écouter maintenant. Et prêchez quoi? La bonne nouvelle à toute la création.
sango elamu yango ezalaki nini oyo baapôtre esenge bakende koteya ekelamu à travers le monde ezali koyebisa bato ke nzambe mokili asekisi Yesu Kristo na bawa yango wana ezali sango elamu eza te kokende koyebisa bato komoni Jésus Kristo abotami na Bethléem to aza mwana ya Marie Jésus Christ atambola likolo ya mai okoki koyebisa bato makambo million bandimi mpe kasi bakozwa lobiko te la seule et unique chose esengeli oteya bato mpo bato bandima bazwa lobiko esengeli bandima ete nzambe asekisi Yesu Kristo na bawa nde bazwi lobiko voilà tokende à travers le monde koteya sango ena na bato mpo ete bazwa lobiko mpo ete na verset lobi oyo akondima ke nzambe asekisi Yesu Kristo na bawa epe akobatisa moto mona akobika kasi oyo akondima te ke nzambe asekisi Yesu Kristo na bawa moto mona azali condamné alors tala bamiracle oyo kolanda baoyo bakondima eloko nini baoyo bakondima ke nzambe asekisi Yesu Kristo na bawa bato bana miracle eza nini na kombo nanga bakobenga bamilimo mabe bakoloba pe kota ya sika ils vont parler en langue de nouvelles langues motuna elandi bacondition mibale oyo esengeli moto aremplir mpo azwa lobiko mpe azwa bomoi ya seko condition eza mibale condition yango eza na buku ya Romains chapitre 10 verset 9 eza na bacondition mibale condition ya liboso ebandi soki otatoli na monoko mwa yo mokonzi Yesu condition ya mibale soki ondimi na kati ya motema mwa yo ke nzambe asekisi Yesu Kristo na bawa ozwi lobiko voilà Yesu Kristo azali le seul prophète oyo nzambe asekisa na bawa le reste bazozila bozongi ya Yesu Kristo la seule personne oyo abotama akufa mpe asekwa mpe aza na bomoi eza Yesu Kristo nzambe aza elimu aza kuna na likolo baanjelu baza baelimu mais Jésus Christ aza seul moto oyo nzambe asekisi na bawa mpe avandisi na loboko na ya mobali oyo likolo azali kointercede mpo na biso motuna oyo elandi elobi nini motuna elobi sekele ya kotambola na nzambe ezali nini quel est le secret de la marche avec Dieu na 1 Jean chapitre 1 verset 9 lebanda soki totubeli masumu ma biso mabe ma etosali nzambe aza fidèle juste mpo na kopardonne biso sekele ya kotambola na nzambe mokili ezali kogarde boyokani entre yo na nzambe communion na yo na nzambe ezali vital ntango ozotambola na boyokani na nzambe ntango ozosambela nzambe azoyoka yo nzambe azosolola na yo ntango likambo ezali nzambe akomunike na yo bozokosolola na ye soki boyokani ezali te en tout cas protection ya nzambe ezali te bénédiction mpe ezali te donc sekele ya etamboli na nzambe ezali kogarde communion na yo entre yo na ye ezali très 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 important komaintenir communion entre yo na ye soki omaintenir communion okozwa babénéfice ebele na ndenge na ndenge motuna oyo elandi elobi nini voyons maintenant la suite à qui allez-vous faire connaître vos besoins à Dieu le Créateur aux hommes. Excusez-moi. À qui allez-vous faire confiance? Allez-vous faire connaître vos besoins? À Dieu le Créateur ou aux hommes?
ou à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. La parole de Dieu nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous ne faisons pas connaître nos besoins à qui que ce soit. Pas à Jésus, pas à Marie, pas à qui que ce soit, mais à Dieu, le Créateur, au nom de Jésus-Christ. Parce que dans Matthieu, chapitre 6, verset 9, Jésus-Christ a l'accès que le baye le lengine ressemble. Alors bien bango so bo sambela bo sambela tata na biso azawo likolo. Donc toujours fait connaître ba besoin na biso na yenzambi tata. Toujours fait connaître ba besoin na biso et pas neto que ne pas neto yebisi yenazo kamata soin na biso. Toujours qu'on faire connaître toujours fait pardon yo na ngai to pesa confiance na biso na nani na nzambe mokeli to na bato. Yo ko pesa confiance na nani na nzambe mokili to na bato. Tokokende na buku ya Jérémie chapitre 17 verset 5 et dans chapitre verset 7. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Motonyon soit sa confesse na moton na laquelle ami mabe. Motozo kamata musuni comme son appui. Pezo détourner motemane anzambi. Voilà, la parole de Dieu dit que l'homme qui se confie dans l'homme est maudit. Mais verset 7 lobby, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Yo ozo pe sa confiance dans Nzambe mokili. Ozali grandement béni. C'est la parole de Dieu. Je n'ai pas écrit les livres. Ce qu'on peut s'y confier sur le Nzambe, okozala béni. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, ce qu'on lingo ozala béni tout au long ya année tozali. Mais pesa confiance sur le Nzambe mokili. Ma bénissi na ye, ma kosopela yo, lokola mbula. Alors, na ane oyo tozali asika, et totia confiance na biso na Nzambe mokili, na bato te, parce que bato bako décevoir biso. Mais topesa confiance na yeme Nzambe. Alors, soko sepeli na message oyo, ya Nzambe mokili, oyo ezala adressé na yo personnellement, et po elingisa yo o supporter oyo tozosala, tosenga na yo de komasi nde komobali osala biloko misato ya liboso o partager vidéo oyo na ba mamba famille na yo na ba ami na ba connaissance eloko ya mibale esengeli o s'abonner na chaîne na biso ezali gratuit abonnement ezali gratuit o s'abonner na Kedi la parole de Dieu et puis o exhorter ba membre ya famille na yo ba ami na yo ba connaissance non peut pas sa ndenge moko o liker to o linga o aimer la vidéo. Nzambe o akela likolo na se na biloko biso tata Yesu Kristu apambola bino na kombo ya mwana wa ye Yesu Kristu.